papa batelemi ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton chérie mon bébé oh la la bien Irène Masiandoki mon perso mon satiro il ataka yange katana Abituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamba na modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokusa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokusa Abisana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kata Zurich eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kata Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien Tala biloko bokolia, ya kitoko ya propre, makoso, pondu, bimpiatu, makayabu, na priya bien, Mama Titi à votre service, oumela, benga na numéro oyo kozala jamais desi, balobi biso, kakaboye, masolo ya kitoko, yangoyo, Mama Titi à votre service, bobenga, naba numéro wana bomo. Bonjour, bonsoir, Nabandiko nyonso bolandaka Irène Masiandoki identité ya Bundes. O mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esa la bino ba vraiment kasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o non ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esa la ka vraiment bien makasi. Merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ndenge to pesaka. Merci na sponsor officiel Betty la patronne na moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vende ndako na Versace to bosanité metal la brésilienne na kati Birmingham moi si a pembe. Merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati Paris babi vient na sola plus que les solo Yves Djoboke garçon de luxe. Bamure na bamure zinyo so mama Irène ayaka boye tobeta masolo pona ko sepetisa bande ko balanda kabiso mingi na fifi tomo la japonaise mama na Erastine na kata Bundes pourquoi pas ya Willy Musheni le vrai code mboka bato balanda kabiso partout na la kabino masola solo na beta ko virginité biso na zo beta eza bisolo moko ya pasi pe ya mawa tozo fungola ba mama oyo banemaka bana na Congo Kinshasa misu ba mika ko comprendre pe ba mika koyoka ndenge na ebisaka bino biso sela ka proverbe 19:20 pona kosunga yo nanga na suite ya vie eza na ndeko moko azalaka na Londres akenda ki Kongo na mwana na ya mwasi ya 17 ans lokola bato bakoma kosala défi ba mama ya poto bakoma kosala défi bango na bango soki okendaka Kinshasa omemaka bana seke yonde ozana mbongo koleka baninga soki otikaka bana ozana eloko te eloko ezosala pasi na communauté. Ba Congolais bazosala ba défi moko eza trop primaire. Ce que bengisi mama na ona poto oleki baninga na mbongo. Soko kendaka Kinshasa mingi oleki baninga na mbongo. Eza na batu mingi bakenda Kinshasa te me baza na vie ya bien. Ce que sombi ndaku na Congo zomo aloko oleki moto poto na mbongo. Mutu musu se décida asomba ndaku ya cher koleka yo mena poto po abulaka ke ye vie na ekosuka na poto. Toyaka poto biso nyonso me toyaka ide moko te. Surtout mingi ba mama bato défi bato lendo bata komila kisa bolanda lisolo très bien
ekoma soki boza ba camarade moninga mimi bana na na vacances na Kinshasa ane kolanda yo pefu oprouver o mema pe o ya yo botala ba famille ekokanite bolanda lisolo o bien ndenge mama ke kotika molimo ya mwana na ye moko na Kinshasa na volonté na ye amimi mwana ya 17 ans na Congo Kinshasa bande ko bolanda lisolo très bien mama aza muta loyenge aza muta bamilie vine ezali fa bima kende nganda alia mwantaba kokende na mwana 17 ans ezalaki pasi parce que amemaki bana misato selon lisolo amemaki ya 17 ans mimi ya 15 ans amemi na o ya 11 ans bolanda lisolo très bien o ya 17 ans zalaki mwana mwasi moye mama kenda ko staffe na mwana ezate atikaka mwana na lopango epa ya petite sœur na ye esika bazali kovanda na ndako oye moko mama asomba bande ko bolanda lisolo très bien petite sœur azana copain na ayaka pe wana petite sœur aza déjà mwasi ya mokolo esi ya bota libali kufa me azwa ndeko moko ya mobali bavivaka na ye lokola copain ayaka wana copain wana koya zo ya misune ezotala mwana oya 18 ans bande ko bolanda lisolo très bien mama tikaka mwana wana ayebaki nanu mibali te selon lisolo ndenge bapesingi pa ya famille ya papa ya mwana na Londres mama azobima azotika mwana ndenge ezalaka kaka mwa kidiba copain ya mama leki na ye akrake mwana poto tala bana poto ya 17 ans banzoto mai nzoto ndenge ezalaka kaka bana kolata na bango ezalaka mwa libumu libanda ati mwa basile na ndenge tobongisaka bana tant tozokende Kongo mwa kabelo mwana mokie maquillage ya makasi mpona kolakisa bato ke bana poto bazalaka propre balobi mama lingi ko lancer défi mingi lokola camarade na kenda Kinshasa na bana yepa koma soki moninga ke yepa mimi batambolaka bongo na ekiri na bango bamure na bamurezi mama abimaka kenda ko staffe atikaka mwana po mwana mwana bamilia banganda ezo simba te mobala mama liki akoma kobima na mwana mama ayebaka te kaka ndenge baza na Kinshasa bongo basalaki 1 mois mobala mama leki abimi na mwana ayebaki te mobala mama leki azobima na ye bakomi na bango vraiment na bolingo mwana akufi mobali ya mama leki tango mama leki a comprendre que mobali na ye aza suspect bisi yo na zomono clarté na mwana ya ndeko na ngai problème nini habité problème ezate na lingi mwana mingi aza tellement mayele aza pe gentil mwana komi kosala bazwa ebisi mobala mama leki atika mama leki na azala kaka na etala bana poto ndenge bakrakaka na bango pampamba akomi ko devancer a dominer mobala mama leki po alinga mingi par rapport ya mama leki mwana mbala koma kilokola zoba soki mwana mobala yeba vandi na kiti na mama leki mwana poto azo vimbana azo sala zuwa mwana za mutu ya zuwa mama leki ayebisi ya na ye lobinga na kozala te samedi ya vanda na bana ponga na okende kolala epa ya mobali nanga zo ya awe yo azozonga naza na posa na kende kolala kuna mwana poto akomi mobala mama leki na telefone ko kende kolala na mama leki na ngai te na boyi nga moko naza na posa na yo mobala mama leki mwasala eluko ezate bolanda lisolo très bien mama lobi na leki na problème te lobi na kobima te na otika na bana kende mais ozonga dimanche pour dimanche na pokwa biso toza anniversaire na copine biso moko azaka na Londres asali 50 ans tokobima tokende kolia na Pullman ensemble bola solo très bien mama leki abongisi biloko ake kolala epa ya mobali mwana bandi ko vimba na mwana bandi ko krake crise esali mwana asali crise na Congo bamemi mwana na hôpital ba traiter mwana problème nini mwana lobi mobali na yebaki kolala na mama leki yazo koka kolala te akokoka ko partager tonton na mama leki te alingi tonton mingi botala makambo mama basalaka mobulu ya mama e contaminer mwana mobali aza normalement ya mama leki mwana ye moko avouer bisi mama na ebanda to ya na kushaka na mbala mama leki na koki jamais ko partager na mutu atia kanga lez na linga kai mingi mwana azolela bolingo na yebite ba tonton congolais bosala ka bana poto nini po bana ba yango moka mututi na niveau wana bandeko na mona bolingo boye kala nazoyoka bato bazokufa pona mibali bandeko nanga eza pasi mutakufa pona moninga ne mutu eza Yesu Masiya lobinga na ze esprit na kufa pona bino bato
oyo bosalami na image na ngai po tomona Yesu tolobaki aliaki azalaki na bayekoli seka yaki na image ya mutu ye mutu andimaki mpona kokufa mpona ntina na biso mwana wana tension ezomata na hôpital ezolekela bana babengi mama leki ye mwana mbala moko agitation akomisi mama leki mbanda po azwa kima fu amona mobali na ye donc mobali ya mama leki ye fu amona histoire vrai mwana poto na Londres mobala mama leki tanga yoki ke mwana salele crise bolingo mobala mama leki akimi azomona na te ayoki somo po mwana za minere mwana za na 17 ans mwana bi mobala mama leki fu amonana mwana sali 2 jours hôpital 3e jour hôpital mwana perte de connaissance akangami ba réanimer mwana akufi mwana 17 ans akufi na Congo choc ya bolingo likango ne mobala mama leki ba mourir na ba moureuse nazobeta lisolo bandeko ya papa ya mwana babengi mamani yoka makambo ekomeli biso mwana 17 ans akufi na Kinshasa choc ya bolingo tension emati mwana bana poto bazana kibula moko banoyo et puis ba tonton congolais soki bazuyo mwana kaka ba tonton congolais baza mort dans bateau garçon soka melela ki mwana biloko et soki asala ki mwana nini to yebite mwana akufi na Londres ba mama bozo mema bana na Kinshasa bo bondela rapona bana pe bo préparaka bana bo préparaka bana eza kitoko te mwana wana na poto esoki azalaki vierge nde balobi ya solo nzambe kaka soki azwaka mibala bana miki ya age na ye kaka bandibu bikolo kaka bagane toyebi te makuta nsoki na grand prêtre congolais azalaka mordant melelaki mwana soki biloko ni bandeko nanga botala mwana 17 ans na Londres akufi mpona choc ya bolingo mobali ya mama leki na ye epesi pasi epesi mawa basuki seninga lisolo kaka detail tokoyeba pona kolandela lisolo oyo mutu apesinga azali cousine ya mwana oyo akufi na Kinshasa azali mwana ya tata kulutu na ye bandeko ya tata na ye mutu bapesinga lisolo oyo epesi pasi nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance bo partageaka masola mama Irene ba mama to bondelaka pona bana basi ya poto toningi kosala concurrence na baninga trop balobi mama na bango moto aloyenge yakendaka vacances na Congo foli muninga sali boye pe fasala ekoma mutabengisi mama na baonga pe fona bengisa mama toyaka poto ide moko ti tango yozo bengisa mama ngai Irene norsa no concurrence na ndenge nini nga Marie Pauline sa kufa na kobengisa nani omonte kozo bunda na yo ezo pesa pasi pe mawa nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance s'abonner partager like masola mama Irene ko hésiter toza lisono benga biso tokobeta ngo soko lobitanga kombo kotanga te biso tokendaka bongo tokutani mbala sima bato nyonso bandaka biso nzamba lola akanisela bino suite ya lisolo tokozwa pona kolandela kore koya bakokunda kuna ngafu na yeba mwana ngo akufi kaka na susi ya bolingo to amelaki eloko to eloko moko elekaki na kati me ndenge na beti lisolo ndenge cousine na ye mwana ya papa kulutu na ye bandeko ya papa na ye bapesinga lisolo bongo partager s'abonner tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te bizu bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga
numero wana ekosala bien makasi yogurt.